Voilà, c'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de vous présenter cette émission Micro Libre, hein, que moi, gros bébé de la presse congolaise et giga de la presse congolaise, j'ai toujours l'habitude d'être là pour vous faire du plaisir. Et bien aujourd'hui dans cette émission, je vais recevoir pour vous, hein, musicien Moko, Kalebas, bokana kombo. Kalebas, abeta rapé, Kalebas, nanzembo oyo ya lokoso ya bien biso igwe de la forêt, bokaki ba biloko te beteka yemuta betango. Alors ine na yemi na kata émission na ngalelo Micro Libre. Mais avant de recevoir hier, on a pesi moté na Dédé Miongo, moi la mobile mande fait belé garçon, hein, très propre. Donc c'est l'émission derrière quand même mais propre, on a habité quoi. Et puis je salue notre maman, hein, la maman GH, la maman de cœur et à notre boss Edo Amani Production. Et puis je n'oublie pas aussi que notre longola ya Willy Moucheni to kotisa JB Kumaluta le pétrolier de Dallas. Pétrolier de Dallas à la moko. Donc les manga lango parce que dara yé époque na yé to lobela ka ba de ki non to lobela ba te belé les époques à Kumaluta. Bobo yate parce que za bongo Yannick Timbela Machuda, je te salue, place aux Olandanga. Ya bon alors je salue aussi maman Ruth Motema ya papa Afonso. Voilà, je te salue et sans plus tarder, hein, déjà, donc à la présentation, vous comprenez que Zanga, Jemima, gros bébé de la presse congolaise, giga de la presse congolaise, mais maquillé besoin comme maquillé loana. Kalebas, on est en haut là. Oui, salut ma kamuna, le corps c'est pas où ranson, donc la femme est riche, yé mora tout na bakesso. Kalebas, bonito kana moi son. Bauti uti bamboka, basombiso mimituka, bayeye minene, balele masangu, balou. Balouba. Voilà, Kalebas boni. Ouais, bien, par la grâce de Dieu, Tozali donc. Oui, Kalebas, n'a habité baninga bakina bakita, baninga bakina boy, magobe taranya so me yo pendo vandi se loko boy. So betango yo kande de la ngo. Et ça on y expliquer so Kalebas na mona ba dessin et comme boendeni. Ouais, Kalebas eza fruit parce que c'est naturel donc eza instrument o nzambenda sali apesingai quoi. Eza instrument mututa sali. Yonde muto sala ko be basi ba sala ki kali zuko sala. Eza mbuma donc ba landeli yango et puis to performa to créer en performance quoi. To créer en performance et puis to pakolia ba mafuta pona durabilité eza makasi ya to beta na maboko hein et pasuka te. Mango balia. Ouais, mbumango balia kate mais ebimisaka bambika mo bambiko balia kate. Yango nde bimsango et puis ils ont ba caprice fort place. Quatre quoi kandala na mo. Donc ils ont ba caprice fort place balo na ngo. Donc Kalebas na expliquer ngo bien. Batumsu ba bi Kalebas lukola thermos mo ya otie la fufu parce que na bamboka na biso ba sela ngo ko thermos a fufu otie fufu awa et garde à chaleur. Et puis bamsu ba sela ngo ko support mo ya otie la masanga. Et puis bamsu pe ba tie la ngo mai poso otie mai et garde à malili. Mais na ba siècle o eleki ba koko na biso bazaki ko betango. Bando sela ngo po ezaki instrument ya percussion. Donc bakoko na biso bazaki ko utiliser ngo lokola drum o lelo drum amundele donc idée wana origine nango et outil na Kalebas yango ngai na souci wana ya revaloriser culture na ba recherche to salaka na monaki non il faut to banda pena to kobeta cete na ba instrument na biso ba congolais et puis na musique na biso ba congolais donc yango na salaka fort ya ko valoriser Kalebas ya kozongisa ngo sou na musique kolaksa ba technique ya sika et puis kolaksa ba valeur nango en tant que batterie donc moni to beta drum mais drum eza les instruments ba koko na bisoté muto yoko expliquer mundele drum ko le kayete mais Kalebas au moins to ko expliquer mundele moni ba avantage wana donc Kalebas c'est un instrument à percussion oyo kani Kalebas azongisi yango susu na musique moderne. Siko à part ko beta Kalebas ni no beta Kalebas obeta pe ba instrument musu. Oui naza percussionniste donc complet donc na yembaka na beta ba batterie na beta ba mbunda na beta tout na travers na artiste belé longi déjà tant ba moni ba comprendre parce que ming to travers na studio ezara trop coulisses mutaro benga yo sali intervention ya banze moni na studio disque bimi et ça lit bien donc naza vraiment artiste et musicien dans l'ensemble, je n'habite à instrument et puis na sala rapé sous na chant. Si vous prenez un pour que baba bengo na studio, que non obété la paix bat. Pour nous créer peut-être un mouvement dans mon kobo et peut-être que quand dengue qui na ville sur le parc, azumbunda na emek, magenda beta kambunda wana, a sali pour que ce n'est le lobe à couper production ya yemoko. Au lieu que vous allez benga ko na ko accompagner bat na studio. Cité tant sikoyo na kutani na wera. Wera son, venant on a peu sambote vraiment place à ça. À l'année est-ce que petit n'a pas ba maïli nous a peine banzembu na yo
na lakisaki banzembo nanga via ndima qui coproduit nga donc na minute déjà na 6 albums na toujours réalisé déjà ba clip monsieur ici li kutunde na outil awa na outil promotion déjà ya ba clip momi balé ou déjà tout lancé au to betika kana ba instrument traditionnel au moni lelo to na ba problème mutazo beta musique traditionnelle mais azo respecter ba principe té au mona na musique na e ezana moi ki mundele na kati OK lo wana ya pena valeur té donc biso to ça l'effort yo pesa batu eza originalité donc on fait la musique traditionnelle mais na ba instrument peu traditionnel donc c'est ça donc lelo na commission na banzemu na ngana répertoire nanga donc yango na osala la promotion donc naza soute ka ya ba studio ko benga nga na studio na aider yo menga pe na ko bengo po makambu nanga ndepe lelo nga mo pe na komi na makambu nanga o Werason azo soutenir nga papa Werason azo soutenir akoma politon na yo mwana kutu wa libanda ye moko na bana e ba tuko kende kinda boye ba Olivier ba Kei ba Arkeli ba bo alotin ba tade a produit no ba ni mon côté ndé na zoka yo mutalibanda aba azo a produire bonga na mutalibanda vraiment te zo na kata zo na maison mère mais nga naza Werasonique te oza muta parlementaire pour baza muta parlementaire mais siko le kozala ba bengo ke non moi na maison mettre ba mieux de son oza le kwa bango te siko pona yo na bengi na temps muta misilar na ye aseli nga clip temps muta ebisinga petit na ngai kende sala makambu na yo a part makambu na ngai sala pe makambu na yo te nga na kamwe kaka ndengo lobi wana parce que Werason to yebi lelo ke non batade wana parce que basenga basala pe banzembo kuna katoka se bola ta senga ki ba produire et sala mte lelo atengami senga ki baboyaki ye mo muta lo ba micro na ye maloba na ye to comme sikara azara kuna te vraiment nga na ebité tam sous pesa par rapport ya ba style omoni tam sous ba rumba eza moi trop ba nini musique de variété eza moi trop mais ba esprit o biso to beta o nga na ye na tam sous via monyon non et c'est le mot à valoriser abimisa parce que ba rumba déjà zala ba bimisa ba rumba avant bazala mais tam sous esprit ezo yande ti afro block beat wana ya afro block et c'est le weranda ye nango donc bien on ndeko musupa beta ngo boy comme on est chapenga boy appelle ba lox boy abeta appelle bloc ba genre abeta kalebas ba genre o la musique o ba kalebas ba ouais donc vena ngedi mboyo edimboyo ouais wana pena vena ngedi mboyo donc toza ko compter na misapi mo ke toyeba na biso vena nga to solo laka ayebi makambo nyo puis ye pas sala ba instrument na za pe na ba instrument na traditionnel siko souci na biso za omoni toza muke mais nzamba osunga biso avec le temps omoni lelo ba comment comprendre que musique traditionnelle ne faut valoriser tant on le bina nous za papa na papa Kalebas tant on lui a sali ben instrument ndeni ouais à créer il y a des artistes eux ba créer un peu d'instruments parce que babi la musique c'est l'art des sons à partir ka so na art son au créer son et combien instrument ngana ben instrument sous to beta ya ba manzanza to benga en fantomas nil par ailleurs na mon te na monde ndé na obeta Kalebas à part nga na monde mutabeta Kalebas lukolanga azati donc souci na biso ba musicien parce que il y a des musiciens musicana et des musiciens performeurs donc biso ba musicien performeur souci na biso za ka créer performance tozo créer performance donc performance c'est ça travail retravailler donc souci na biso ya créer ya kolongwa na ordinaire ya sala makambo eza extraordinaire ya toza muki donc na ba ve na biso dimboyo na ba biso donc vedi na habité 8 ans, je comme sous à présenter l'instrument oyo ya créa. Oui. Ce qu'on bien dans la musique ba portanine, musique traditionnelle, na musique oyo ba typique ba salawana et la différence dans cause à la côté ni. Côté ba instrument ba part instrument différence ni eza. Na musique toza na musique en général toza na ba genre, toza na ba style, toza na ba sorte. Na ba genre, toza na ba musique chrétienne, toza na musique folklorique, ba musique traditionnelle, ba musique classique, eza et belé. Mais au bango ba salaka eza musique de variété, donc musique populaire. Moni musique populaire, musique de variété, eza plus pour l'ambiance. Il y a même ma population, banini mais biso musique folklorique, donc eza tradi moderne. Tout ça la musique traditionnelle, mais to modernisant, to koti konka atteint esprit ba koko ba beta ki on lobby. Yo au comprendre te, il faut to même mon esprit alelo pour yo au comprendre. Donc différence c'est ça na biso tozo valoriser plus culture. So tali na musique na biso, donc tozo teka elongi ya Congo à travers musique na biso mais côté culturel. Donc tout ça là, donc tozo la ça batu culture na biso ya Congo mais à travers musique na biso na instrument oyo. Mais na habité côté wana soki bateka nini, mais biso plus to la ça batu force toza nango et puis nini toza nango moni na Congo toza na plus de 450 ethnies. Donc il faut toujours attendre ya ko valoriser ngo ba artiste congolais ba origine na bango to simbango parce que biso na musique to leki on monde ba pays nyonso monde
comprendre la musique. Babi la culture, c'est le mode de vie d'un peuple quelconque. Donc, culture est le lenge ya kobika ekolo songolo. Donc, batu bazana le lenge na bango ya obika. Omoni bamindele mutu akufi jamais bakosala ebembe 3 jours, libanda 4 jours comme algo a kermesse bat balata. Moka jour wana tamso keka na mort bakundi. Et puis mundele okena bana ne batika liboye na bateni asie bazo suko na ba piscine. Mais babilo wana pas ambiso, ils ont raté na origine na biso. Donc, na côté musique pe, ils ont ba principe wana biso pe tozana ndenge na biso. Donc, souci nabiso ezalakena ba artiste congolais ba comprendre force ya musique nabiso ya mboka et puis ben instrument nabiso so te comprendre ngo to bimisa ba artiste ba milliardaire ya Congo. Congo ezana richesse belé na kata mboka so Congo auto richesse ya musique to ebite mwana mukia koza la mwa mkeme déjà azana na art wana koyemba sko nzembo obo bobeti na boyembi na we ranson titre na ngoni. Ouais, nzembo oyo wera asaeli Kalebas. Wera asaeli Kalebas. Oya fuleli Kalebas. Donc nzembo fuli yo. Yes quoi fuli Kalebas na 4 beats wana afro block to sala on a Kalebas. Donc eza le koso. Titre ce que to quand on ndeni pour pas comprendre. Boy pena donc eza pe moi passe omoni album on a 7 jours de la semaine ngana benga un livre. Eza livre mon o simba mika epa na wera yende aibi ba page bien yenda ko déchiffrer bien autorisation wana non pena na zité. Ya omoni na flasher na nga ba uti ba. Bébé eloko sangai we ranson a préféré a fula neyo a zoyo abimisa yo aussi longtemps pe na bana place ki na bona kati o ba no senga pe wera o fula bango we ro fula bango te siko yo fula Kalebas mutala de libanda pemba yo lo baka na nga obongo kuku pemba Elvis sango obongo ye yo hebaki ye we rason a fula tala te ka ya ba pièce rare a fula tala te Afuli Kukum Pemba, Afuli Elvis, ça s'appelle pas Fula Kalebas. Isa wera, hein? Mbaliboso Fula Mutu, na habité? Voilà, papa, bete quand n'engue zonding, et ça la souki maquille, ou ana comme ça, quand on a. Uti bamboka, basombi mituka, batongi mapangu, balielie masangu, bavimbi mabumu, balu. Uti bamboka, bayenzela ya mai, bateki bilamba, bangala. Donc Kalebas tout ça la vie souvent le dit et le Congo beti ba uti banani oboy et comme ka bongo batete la bangala ce que le Congo yum to bi oyembango te ngate mna yemba on a interprété et le mombu exact tout le monde na YouTube ba on a YouTube wana interprété exact actualité les lots donc les lots na capitale les lots Condé et ningsa mwa mboka muke donc ya ngape na kotika l'ambiance wana mais na Kalebas pour na l'aksabino ka Kalebas ndenge zo raisonner à part musique wana yo sala wana musique na biso le populaire à part la wera so po tanga so kai nanya o mona kité asala msale pena kitoko azo mériter moi ba médaille quoi Logwa Kanza Jean Goubal Salif Keita Youssou Manu Dibango Frank Lassane et Boilantin, les vrais Boilantin, OET, au Cameroun. Les OET, mais au Cameroun, voilà. Dans Bazam ou Belé. JBM Piana. Bazé Belé. Fali Poupa. Moni problème est ça. Au moins tant que tuninga, ngana répondre au cas par rapport à la musique au ngape na yoka kana landaka. Monde tiba msusu na landangote. Na yoka ka tam su likolo mais ba o pena so mutatuninga question na musique wana na ko répondre pena. Normal eza ona yo kaka ona landa ma musique na sepela na yango ya ba artiste ona tangelio donc wana pesa bien mais na zora penza tenter ya yo kango oui on a tenté ya koyo kango de miongo papa mandefo belé donc to sala ka musala mais na ebité quoi to komi na biso ko suka parce que to ngaka to ba mona ka Kalebas ona ndenga mo pe na obeta ngo boka nezolela boka pe nezolela pe na makasi donc na te biango bato no so tema e komi malili tanga melango la mamboka ba film Niger total atalango voilà donc donc tango sala ngwa donc et on sala bien donc ce que to komi na suka to komo chuter to to ko mo le ma ba comprendre ba que non to appelle la bateau bazana maye la musique tout le monde a ka bango te o bango ba grand mais appelle la artiste mususu o ba senga pe ba valoriser bango quand DPWera azui Kalebas je peux so dans deux na bojibe kuma to kwa te gros bébé ngape la ligne pe kaka Kalebas ngape la ligne kaka parce que ba vie boye belé kunya na poto wana bosunga ba mtema ko sunga Kalebas yé donc azana donc dispo donc Kalebas koyo un dernier mot par rapport à l'émission et puis au lobela mama kamuno oyo moi chaud moi ne m'ont pas contact pour que ça la paie bien.
Ouais, message on a repéré ça na artiste congolais en tout cas to valoriser culture au beta batterie au beta guitare basse au beta instrument na mundele eza bien mais il faut to beta peu instrument na biso ba congolais to zala na origine na biso to valoriser on dit ba kaliba eza ben instrument belé to na ba kaliba to na ba madimba to na ba xylophone to na ba la sanza to na ba la ngong eza vraiment belé mais to na souci na nous pe oye bango oluki ba papa na ba ebiango ba la kisibino et puis bino bo mimi on a technique lelo donc ceci na biso ba congolais to valoriser culture donc kalebas yango bana kin bana poto bana wapi États-Unis instrument na biso ba congolais yango yo bako sabino te ya biso moko nga moso na ya atelier ata na poto ba mindele ba fandi na bandi ko expliquer bango kalebas donc souci na biso yango wana ya valoriser culture mais na ba force na biso moto ko kate parce que instrument oyo na ba musique on lobela eza ya ngate mais eza ya biso tout donc yo soutenir ngai ngana sala o wana et pesa biso tout valeur donc mundele moi lobi ke culture eleki ya baninga ezala raté donc kalebas na biso eza ya bango pe ezala donc merci na ba union so balinga culture vie Maurice mokulu premier ve merci na ONG ya Visako na soutien nyonso ONG ya Visako et ça la pona kalebas donc vraiment na kanga monorote pona lobango vraiment vie Maurice mokulu merci na nyonso sala pona ngaba na poto boze belé na linga bino tro batoto kitima wawe ba venanga colonel Chiko Chitambwe motema mama bijou le vieux colonel Chiko Chitambwe motema mama bijou ya Willy Musheni apesa tala te ya Willy omoni makambo place komi ya Willy akoti makambo yo salinga bien batulukwa ba ya Willy ba soutenir pe ba kalebas omoni ke ba vie wana ba yebi culture ba comprendre non makambo omoni toi na 21e siècle so batulukwa ba ya Willy ba lamuki obongo siko yo kuna lamuka pe kaka donc vraiment bana poto esengo na ngai yango yo bo soutenir nga bo comprendre ngo parce que to lo bara mingi ba omona ba clip mais na scène pesa ma mususu parce que kalebas no betango na scène na ba instrument zo ko accompagner nga au senti pena que esprit bina omona bina ba koko ba ye esprit mo boye ba koko wana kisi te kisite ubungam na bana instrument o ngate ba kolo na ba bana ata ba guitare to beta no bien ba kolo ba guitare wana bazala omoni musique eza esprit eza na ba clip to sala kaka po to embellir to pesa image mais musique to mona ngo te to yoka ngo kaka donc les esprits mais il faut tout respecter pe instrument na batu oyo ba banda makambo ya instrument to beta donc numéro contact dans no pesa en tout cas bobenganga pour nous soutenir kalebas na plus 243 81 75 76 999 donc plus 243 81 75 76 999 wana so bengi bazui kalebas quoi. Voilà donc kalebas a pesi numéro na contact so bengi bino obo soutenir bato mitema malamu boza libanda kalebas paye yeyo bino bato bo soutenir ba edimbo yo kalebas paye yeyo donc na loba ka que to sala musala ka kitoko donc je dis merci à Dédé Miongo caméraman ya mandefu ebele caméraman à swag na pesi ombote je n'oublie pas aussi notre maman la maman GH la maman de cœur et puis à notre boss Edo Amani production na bossa nitenga na longola ya Willy Musheni na tajibe kumaluta les pétroliers de Dallas de bota la niveau donc on a pesi ba mbote donc je vous salue donc bientôt bozala na occasion ozabiso c'était gros bébé de la presse congolaise Jemima Ibele giga de la presse la femme riche la patronne c'est bien moi donc ça on est fini pour aujourd'hui nous allons nous retrouver prochainement donc kalebas mo loko pour ça se bien Mansumba awozoteka mapa kanga makolo na yo Mansumba awozoteka mapa kanga makolo na yo omoni teke mikolo bafandi awa kanga makolo na yo omoni teke kalebas azali awa kanga makolo Mansumba awozoteka mapa kanga makolo na yo yo kanga makolo na yo ma don teka mapa kanga makolo Mansumba awozoteka mapa kanga makolo na yo moni teke mikolo bafandi awa kanga makolo na yo omoni teke musheni afandi awa kanga makolo na yo omoni teke kanga makolo na yo. Voilà Cordon et Kibumba, je te salue, au revoir, bye.